eza liwa ya bato bayebani lelo tang na ye awa nakanisi mbala moko ba musicien ebele nakanisi ba papa John Poyi nakanisi ba Pepe Kale nakanisi boni boye tout ça polémique Vena ye mutabana album aliboso to ba matolo ba makambu ya wera e bon zinga pela mama kofi oh boni uche mama kofi na kata bon uche mama wera ndi ayete za bien te si côté oyo tozaki na popo kabaka tozala ba kofi na bino kofi acha podium a danser akundi ve Joski danser aya te to ba makala. Le cercueil est ouvert. Nous invitons le conseiller du président de la République, M. Eddy Lukana, à bien vouloir déposer sa gerbe de fleurs. Mais pour le moment, que l'on dirige le gouverneur, le temps qu'on puisse l'inviter à déposer sa gerbe de fleurs. Monsieur le gouverneur, merci de votre présence. Pour le dépôt de gerbe de fleurs, nous invitons le conseiller du président de la République, le M. Eddy Lukana, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Merci, Excellence. Monsieur le ministre de la Communication, David Makelele Diwampoves Mamouzingi. Juste après, Son Excellence, David Jalino Makelele Diwampoves Mamouzingi, ministre de Communications et Médias, fils né Congo, venu bien sûr rendre un dernier hommage à son frère Joski Kiambukuta. Nous invitons le représentant du gouverneur du Congo central, le représentant du gouverneur du Congo central, le conseiller Merci Loupété, à bien vouloir déposer sa gerbe de fleurs au nom de Mécongo, Congo central, province d'origine de Joski Kiambukuta. Caméra RTNT sur image T, RTNT sur image T. Chef, papa, comment on l'a dit? RTNT sur image T, RTNT sur image T. Comment on l'a cherché? Après le notabilité du Congo, nous invitons la représentante de l'honorable sa fille, la fille de l'honorable Alita Chamala, qui se fera accompagner par le président de la fondation Alita Chamala. Je rappelle, Chamala et ce monsieur formidable qui a les mélomanes de Joski Kiambukuta de suivre en direct à travers la télévision nationale les obsèques de cet artiste, de ce grand chanteur qui vient de quitter la terre des hommes. Une histoire, bien sûr, l'histoire de leur amitié, une amitié renforcée, confirmée en ce jour par ce geste de cœur posé par Chamala, qui a donc permis que les mélomanes, les fanatiques de Joski puissent soutenir avec à travers le monde les obsèques de Joski. Merci. Nous invitons le représentant de l'artiste musicien Werason, mais avant, nous invitons les artistes Junior Fataki et Simolo Katou. Mais avec concerne les artistes, attends la matanga pas ma lobby, sont attends aux problème là mutu na kati matanga, ils ont biloko mususu. To bois qui ça va. Mais au lobby n'a pas la moko ba journaliste c'est bon loba. Poso biso to lobby nga comme ça na lobby boeba.
bakefuna na parquet bino siko eza mosala na bino eza bien te Vejoski Kiambukuta asala polémique asala polémique te aloba mabe ya mutu te ya yembaka musiki kitoko mais tala loko mio ba représenter baboye mais ba parti ça va la ki donc yango bibi okende te ti ba okende ko ba olongola vie ti to ça la deuxième épisode to ta banane ba été poto to lobela bango donc bien représenté mais bana la kataki banaki donc to c'est la rabat qui n'est tombe to pour la parce que enlever le contre pas la ya été to continuer mission pour m'embêter. OK, c'est bon. OK, merci beaucoup. Ezana mutu mususu akufi na ye mais na sena moi ayeba na kiti oko senti liwa na ye pe kozala na niveau na ye ya koyeba na te mais liwa o ebetaka kake na mokili eza liwa ya bato bayebani lelo tang na ye awa na kanisi mbala moko ba misisi ebele na kanisi ba papa Jompoyi na kanisi ba Pepe Kale na kanisi ba Madilu esengeli na biso toyeba ete nzela ya liwa eza nzela biso nyonso lelo papa Joski akieyi lobi toyebi te ekozala nani to ekotikala nani nde yango toye pona ko rendre mémoire na ye ko pesa ye valeur ko honorer na musala salaki akokaki ntango azalaki na bomo et peut-être kosangisa tous les 24 communautés mais mukola liwa na ye et permettre batu nyonso baya komona batie na condition nini balelie na condition nini aza icône aza légende ya mboka et sengeli to respecter ye pasteur était à kanda ba souvenir oni ozo garder pas avec Joski. Oui ba souvenir nazo garder ayemba banzembu o ezana ba conseil ebele na kati parce que ngana yaka ba papa koyembisa ngai te na yaka ba matanga biyela te soki na ye pona zape moko naza na oreille musicale na yebaka banzembu ebele na yebike mutu ayemba bien oko remarquer bibembe na yaka biyaka yakate soki na ye c'est que Moutouana a un bon enseignant. Félicitons au système biso ba musicien. Oui. Roman Eza ida bien. Oui. Pour la monde pasteur Morote Manamon Gayo. C'est ça pasteur l'été à Kandola Yemoko. Ça a plaisir au Yembango. La Tanzania Joski comme ça la tigola tamambo na papier le choix. C'est ça. Ah, ça a plaisir au Tanzania Joski qui a beaucoup de la tigola tamambo na papier le choix. Wapi kitario ye na oyo ko betela ngai. Beta munoko pasteur. Oyemba munoko. Te naza musala nzambe faut beaucoup de respect. Pesanga mbongo esunga ngai bisika nazo kende. Pono pesanga mbongo faut comme ya condition. Mutu na ngai. Oyebi Joski te yemba. Na yebi Joski Kiambukuta bien ndenge ni na yebi ke ba pesaka kombo ya Josex. Ah sex ekei. Ah sex ekei. Ozomona. Na yeba kinyonso wana. Sex ekei. Sex ya mutu. Sex ya Joski Kiambukuta nga mutu na pesa yote. Est-ce que banze mune boye bien? Na yebi yango te kitoko. Yaka na ndako yoka. Pasteur l'été à pasteur musuba yeta pa moeka yomoko. Non, ko comparaka ngai na ba pasteur wana te. Nga naza pasteur international. Nga naza pasteur ya ba diaspora. Nga naza pasteur oyo nakendaka même ko lukela ta ba joueur ba bi. Po ba joueur, ça dit naza pasteur ya batu nyonso. Na mboka oyo ko comparaka te ke o ba pasteur ba yete te ba ko tikala pe ko yate ba ko kota makambo te omoni te moko ninga koti na loyenge alandi sentiment aye omoni te ke na tike pe na défaut akomi ko wela nanga ba warion depuis tout ce temps là ezalaki wapi malembe ndeko na ngai malembe je suis le pasteur lité akanda frappe na retour et baleka uki bambisa minene babimi ndeko na ngai eza matanga eza place de spectacle te on azalaki nango posa koloba esi na lobby merci na internet nyonso nenge boye ko kabula mawa na ngai na matanga na biso ya papa Joski Kiambukuta akufi mboka mobimbezo lela et puis partout na minute matanga eza na Paris matanga eza na Suède matanga eza na Allemagne matanga eza diaspora mobimba matanga ezali boni boye tout ça polémique
Viens naie, viens m'tabaner album alboso. To ba matolo ba makambu ya wera. E bon vas-y, on va mama Kofi. Oh, bon nous mama Kofi na kata Bon yo mama wera ndé. Obi yo no be ça. Obi quelque part peu ngano ka tomber banale. Non to be na makambu. Ah mais yo prend. Non to be bana rocher. Non to be bana. C'est tout ça mais c'est normal. Parce que Kofi a kundi to ski ba kasi a ko de ka wera. Mais wera tini pire j'ai na faka. Ah, atine comment? Mais parce qu'il y a eu contre asa ko teta comment asa la kichasa awa asa la kichasa fait non peut confiance à pemena wa ayete est-ce que Kofi a une délégation et bon il y a ça ni azana bon aye Kofi mais tinga na ye boy maman Kofi ça c'est maman minene na Kofi c'est maman minene asalini yora na expliquer moi je vais aller moi pas les gouvernement gouvernement passé mais fait pas sali a Kofi ba tie on rappelle so biloni de ma pire je ba ina enveloppe on moni wera zana expliquer yora na expliquer on moni wera sala maramu na parents te alinga ta sala po bat ba mona ye wera sala mamu na wera yaki na papa na compte na moko est-ce que on a famille na compte na yo wera compte na yo olobi na popo kabaka wera yaki na popo kabaka place makasafu place matangi salaki place podium ezalaki okoma musicien okoma leader okoma musicien asalaka na quartier la terre tilelo ah kuna balongwaka et pas wata pe yakawa na wata n'est pas Kofi masaka pa wata côté akimini on a kokolo batte tila popo ka bake bembe umeli toke ba mois de mi ayati falo ba veto zo kima yaka pi roger ya biso popo ka baka salaki ba Kofi na popo ka baka salaki place bembe salaki wera yati na provoquer yo lati ki américaine nga lati excellence toko bagarité senga pe nazali le roi yo nzoba mambolo ba merci to bagaragi ba respecter ebembe fait Joski ça les gens icône na musique asa sa polémique ba koyete poani c'est là pour respecter il faut ya oui il faut ça là ata pas ebembe ça là qui a toy a te mais place ebembe ça ba so raison que non on va y aller comme te veste c'est quoi na la sani kosi na la sani kosi na la sani kosi yo be costume na na la sani kosi on s'en va na la vie njora mana vienjo kami bali to teleme mana mo bali mtaba mngate zo atore suba biso mbali ba kamera boya to suba to banda na yo to banda filmer ye to banda na ye to tala so ko suba e bo le suba akangi yo wala mwasi naka mwasi meza bien te même côté matanga ezalaki vilanga de forêt lingake mingi eza bien te ayeti eza bien te si côté oyo tozaki na popo kabaka tozala ba Kofi na bino Kofi cha podium a danser akundi ve Joski danser aya te ha to ba makaba bien so ke makaba mususu to ke kusuba na ka momi na ba makaba meza seré ngala mje ba yete ngana ka momi to subande ba ya mo badi te pa na bi na afie po na bi na afie asa papa chéri te surtout ye pena te atindi batu papa chéri pire azeza yete baka yete eza yete eza na déplacement eza sege et même c'est un mois ya Kofi akundi Joski boza ye hein eza gouvernement na Kofi olomide Kofi akundi Kofi aya ta sema mama minene na matango yo aya kati na ndako bien kutu ko hapa na ndako eza batu so abeta la concert batu so ba ko sabilamba mais Kofi asala minene Kofi asala minene ta yete Kofi asala minene mo pa podium minene aya lela pa kota pa honorable en fait pa minene ya somo pour na yebi c'est mon grand frère Kofi olomide ta yete ngala za Bosco pour la mission ba yete pour na yoni no goloba tokunda yaya tokunda ya Jos tokunda ya Jo sex tokunde kaka yo zela moni corps ndenge kende ba yo ka OK merci Ya kasih.
Mikite azafe moko du azara na batu bien mais artiste monsieur tozo luka rotanga tota be fier ready tota be fier de fa tota ba adrissa tota lo fondo to luka bato manda sa tukuta ko sana te azalaki o manda sa bato yo bato manda sa na zaki na kemo bato ba ne tingalo pa na ko la samti tu sam tu to ça Asani ngalelo na confirmer ki musicien la ngalelo baza rateko ba onde basema musique ya Congo bate o kufia muta polémique ba ete point bana kin ba pi Roger boken kera mo pe retard ngana filmer depuis na Nicolas podium et vieux Joski na yeba non na yo mo retard kera tout ça la papa Fabi Gas faut que ces félicitations pour Aye quand même. Aye représenter héritier. Il y a Kofi. Il y a ça la Kuna, il y a ça la déplace. Non? Alors représenter ça la déplace. Voilà, 20 jours. Yaka, tu n'as pas place pour le non, viens s'en parler. Pardon. Bonjour leader. Alors batala yo, tout le monde a baninga artiste électrique ni no sana matanga ya lelo. Par rapport à mission de baye. Congo bango ba za na souci ba ba mais là ba mo nekise ba fia sampa. Dans ce yo ka to sampa ya kima de to ka finaye. Nazali ken. O sa lecture matanga. Eza moto na moto azana mokolo na ye. OK. Oh aye pété. Mais l'essentiel to conduire. Na fait kotala ndenge vieux Joski a fula Kofi Olomide na premier album bayemba confiance à qui n'a pas fini confiance à qui n'a pas fini premier album il veut confiance c'est la théorie Sampai na habité soki na habité ngaza moto polémique te na habité soki sur contre-temps bon la moto za na bata za na ba contre-temps c'est la fille mais on a za vie na ye mambasala bango ibale basala mambebele bien si aimba bangobila bangomebele banzimbe bele donc on a za ya na ye ezaka peut-être sur contre-temps to moni ba ve ba yete mais ba wera pe ba yete ba yibi ba téléphone fort mais yibi ba remplacer ba présence ba Kofi wana na habité nga téléphone nga ngo et ça merci 21 oh na konta fali na konta fali fali ba lobi atindi mongo te na matanga de ya babi fali mona ni te mais na kin te azate te toka misa fali bongo mususu ezaka soki ye elobaka te voilà zela nano yo ozalaka envie mokolo bakundaka nani mabele lisi oyebaka apesaka combien nana pesa apesaka combien ye alobaka te na mambo akopesa alobaka te fo lobaka nzoka ye alobi tolobaka neti Kofi akundi vie tolobi non mais en tout cas vraiment
la main qui donne, c'est la main qui reçoit, non? Mais beaucoup de ça rappelle, mais le rythme musique, n'a pas senga que non, so il muta sali misa sali. Et le musique congolais comme musique ni. Bino mambosala yé bana rappelle. Il faut changer musique té. Bon, net Dino Liaki aza représentation a Fally Ipupa étant idéal. Il y a Ambassi, tout il y a Franck, tout il y a Jonathan Wenz. Wana wapi? Tout déposer fleurs. Ah OK d'accord, on a compte ça Fally Ipupa. Oui. Dans mon enveloppe. Maramonio sonne le bararate. Quel piano vous tabi bo pesa enveloppe que? Quel a lobi Fally pesa? Est-ce que Ken a ça la victime? Ken a ça la pas habiloté hein? Bon, ça la tâche la presse. Azala na fimbu na fimbu. Ken a ça la bundonyo so la valide. Na fimbu. Ça na fimbu. Balogolike. Na fimbu. Akotsa na kati. Toko mukabola la fimbu na fimbu. Tebe batutu ba bige Ken a ça la kude pa na meta tâche. On a qui papier, on a signé engagement dans ça la kuna. Moni lelo moni batutu ba boya na Ken a ça la kude. Bato balobaka chaque fois que non Ken piana sala pa na biso batindaka ye mikosala. Ken c'est un responsable ala mukolo aza na bana. Ken asalaka na fimbu. Yango moniso des fois bakangi fimbu na fimbu mtebimisaka ye. Ezaka bato musuta. Na tomona kombo ya Fally lobama mingi pa ya Ken ki ba musicien belé. Non mais Fally lobelaka héritier Goga. Nani? Héritier. Na lobelaka héritier. Ken lobelaka notala ba émission na ye. Mais na lobelaka pa héritier. Bonsoir. Il a comment pe kuna? Donc Ken a combien de mouvements? Mais na kutana Atika. Puis Ken nazo mona mikolo azolobela pasteur Dodi. Est-ce que à ça la église des musiciens quand même. Oh. Mais donc yemo Ken nga sala combien de places? Mais tout le monde a ba couverture na no privé et ça la ga Ken piana seul journaliste. Okosi. Je ne pense pas. Okosi. Alongo la logo ya fimbu na fimbu. Ache longi a Fally comme ça ton ndimi. Oh. Alongo lango aye alongo le longi. Mais Dino Liaki, c'est là to sola bien comme na monio, c'est une bonne occasion à poser question oyo. Na ba événement net ya boya matanga to mona pena présence physique ya Fally Ipupa te ataza na kini. Yo ça, on monte ça la kuna. On monte quelqu'un ça la kuna. Na poser question, si ya répondre. Njora yo mona Fally. Te sola bien matanga pa lutumba zala. Papa moko te Fally tutuba moko. Ya papa même papa. Mais Dino ye mi sa Fally. Yo ko bino bo Fally plus que Dino. Ko tuna question na tepo. Yo bandi musalo sika e ba vie ba kufa na 8 ans d'expérience. 8 ans d'expérience. Naina tout non papa Joski. Azaina ba collègue nae. Obana poto baye. Na ba obana kini. Tout chana obana poto baye. Combien baye? Ba vola poto. Ba vola poto. Ba vola. Na biso volé kanga. Problème confinement. Mais nzo katika kaba. Fally ne fait pas partie. Interaction pour nani? Non. Te pour yo poser question sur ba maman Fally a été. Ah donc vol ya Paris ya Fally dans vol nini? Vol privé. Nabi ataza la kina yaka te. Non, azala. Tout le monde a Dino Liaki. Tenjora. Tout le monde a Dino Liaki mtaka représentant sa Fally. Ata Fally za la king. Te so za la king. So za na king. Ayaka ye moko. Neti na matanga lutumba. C'est là. Avant yango ezali. Na matanga lutumba ayaki. Ya mabele lisi aya. Asa oh, ya mabele lisi do ça dit jusque na nkunda. Merci Dino Liaki na clôturé na yo parce que oyo représenter Fally c'est une bonne chose déjà. Oui, en tout cas vraiment non seulement Fally mais je représente aussi tous les musiciens congolais au Baïté. Tous les musiciens congolais au Baïté. Yo représenter Kofi. Pourquoi pas? Njora yoka yebi on représenter tous les musiciens congolais Baïté Dino Liaki. Akosi. Mais ça peut m'appeler. C'est Kofi. Ça Kofi Ngaza yete. Nazo représenter Fally te. Yo comme ya Roswana. Ya ko be Roswana te. Yene ngavani wana. Kofi asali Fally sali ba. Ye bolo ba sa ba. Na sa swana ya bongo. Mais bango bana ya bana ba otepa ko ba desala Kofi. Ah ba desala Kofi. Ça polémique wana te. Yo comme pire petit Kofi depuis Kofi aboaki yo. On y a quoi ça va te na ba polémique. Kofi aboaka biso ba mabanga ba disque Kofi penezo bête. Yo zili banga mo rezo yo Canada. Yo conseil yo Canada. O yange yo Canada. La tibilo.
bamise basali mpona ve joski bana Kinshasa na bartiste combien namoni ata sikano toswana quel mutu esalaka toswana sérieux toso sérieux mais venjora il faut tosola ngo bien tosola ngo liboso podium kuna tokende na podium tokende na podium en exclusivité bamise basali mabe bayete toye awa place ebemba pe na so joski kambukuta pene ezalaki vieo pena baoba asala ni polémique matanga na pena ba leader minene ba yete eza pasi na mawa esalanga nga kisinjo to comme depuis 8h Ken Piana eza pasi en tant qu'artiste na bete na kozanga te voilà na beke bemba vie et malelo na so eza pasi bi artiste bana kin baza pena ba nyo surtout bazawa bana kin eza pasi na so Nebsoko, lelo ba ba soutien biso na to ma musique voilà biso to sa musique na venture ba pe ba oza ba no pe makasi odembela ka suba vyango pwani na jemela vya na Kofi tende na zalaka na ye kaka na ye matanga te Kofi aya te mais akundi Joski est-ce que via tiens enveloppe munene ya munene abeta concert kuna na gouvernement et bon gouvernement kundi bon famille te na bia ba camarade ba chata 1 bana ke ba chata 1 famille mo ba chata 1 ata gouvernement kundi mais famille na ye mo ba chata 1 ba ninga ne ba chata 1 ozo comprendre soko na ba protocole parce que ngana yebi ke contribution à confier et l'obamité à ezaka ka yango to lobi ko fait akena sama kamkula na popoka baka pamba kena ya peke kuna pamba oya popoka baka kena ya peke kena ya te osala te bana kini journaliste tout omoni matanga ezala pena côté matanga ezalaki parce balo yamba bato so mokili parce bamine ba konti ba équipe kuna to tikali komona ta misemo te même na popoka baka c'est là totanga liste ba mise ba wera yete wapi awa be ayete tejiba depuis na ndako kunte atina ne ba mise mais to ba présence wala reso yete yango kalonga aye waze kwa ayaki ala poto akokipe ko yema mapoto zele kote akufa tai akufa zai prendre bon confinement ayeke tamone aleke bembe atala bibembe te même so to seke ayata la te bon bayaka siko bembe ke 12h30 na mukola lelo tala bina file pa gafe aye bina file ayete bina file na azi na pena menziko bandi Inosayaki aye Inosayaki Gesma wete pa yete Ipato tilibatu papetiane bazana bakutina bakike okufa mutasa polémique multiplier ayete muko kotanga kombo na yete ata ko depuis que te point totaka te point kera ko ba so critiquer et comme problème nan kisinjoka succès na matanga moni njo ba bi succès tata ba yo yango après l'émission boko ba bataille copine na yo depuis à live dans la posté na casa oya sala mobile nini njo sala mobile ngapela mobile yo pa wala sanga moko na la Europe njo sa yemoko monia kolanda robi sa mobile ndenge nini ya na la sonyo ndo suba kasi tokele suba toke moni anjimi seka sala mobile ko asa mobile toke wapi na popoka baka tokene ko toseya eventuellement kotala boye comportement ba artiste ça le son OK bango pe ba ministre balaki un jour ba kolala ka ministre balaki ba ministre makambe et ça la ensuite que polémique et comme qui monter mama be ce qu'on fait jusqu'à zanga polémique bala musi ba combattre mise dou bala musi ba combattre yo suzo ko histoire ba combattre saboter matanga ba saboter de Majoski makasi ba mise ba saboter basabote me Kofi Olomide mo ngana za pona vient na mo pao na wata to za kina wata yete c'est quoi kasi yum to représenter wata yete hein wata te ngana bi na ye pona ye me feleza bo ye ken kaka ba oyo
nana okata ndeni bato nyonso baye te toloba ya wata nde tokende okata ya wata wata ya kaka matanga babia na pe joski aye te fali pe aye te fali ana poto ayake omonda okota na poto ayake defa okuta ye defa na kini aye te bo na concert lelo kofi na concert kofi yeki kofi matanga te kofi zaki na matanga joski ya makuta matanga zaki za morgue kofi ale kuna ndako kasi matanga zalaki kofi zalaki bosi ana ye okuta ye bosi ana vie bosi vie bosi aye te azaki wapi na matanga kuna awa protocole yaka lobela biso bato yaka tolanda ye yaka te yaka biso to bamarie te bonga na bala te bama tozala bavie tosola na bavie yaka awa biso tobala vie te nga na bala nana mobali te nana mobali nanga na bana keni nga nana mobali te fa mariani vie tosola na vie vie aza photographe nave tolekisi ta pamba ya koluka yo ave tobomi te na biso inutile nave motelemi na présence ya baphotographe wana photographe te mais eza mosala batorga baoma na mbongo mpo na fototorga koma na mbongo mpo na foto patron yo oloba na torgani bato toke kuna bato ande baba témoin toketotuna papa yaka pardon ede biso toana débat mo aide biso bamisaki baye awa bonjour d'abord bonjour bino bat botie katafal bomoni bato baye awa matanga okotangela biso bamise o baye na ba o baye pété yaka koto pardon tomonaki redi ya misa ayaki tomoni général de fao montana azalaki awa manda chante azalaki awa fabrikasi pa oyo na suka awa wana ebembeke déjà ataliebembeke combien d'artistes na Congo tomonaki atindika délégation aye te mais atindiki ma délégation oyeka pe aye te bongo fali pa aye te atindika ba délégation aye te bongo wata pe aye te atindi bato njoka yo bina fila ya njo aye te bila fila aye te bo guess ma wete aye te toyebi ye pete ya yebi guess ma wete te ayebi te ya yebi guess te ayebi dosa na yebi ne ino ayebi ebi dosa succès combattre ayi defense ya yebi guess ma wete na aventure esali pasi esali na mawa vraiment batutu bolandi biso Jean-Jacques Panyabogara Genève ya redive ma display en couleur na personne mo bino mo bomoni Zana Sate Café on a bien tiré bien bomoni MK Saint-Alice so wanjiko Makoye la Pulga el professeur el professeur Dede Lucas Dede Lucas Cashman ya Mamisa Lucas bino bomoni bolingo eza sute siko akufi sans polémique asa polémique te afinga mutu te eloko moko te succès bana ki ba succès bana mais njoko ebitango no tika chef de fleurs batinga so bakangi na ventura to bimaka to la sabatu tolongwe pe abata suka vraiment to biso nde toyaki mpe na susi ya matanga okolenga bato biso tokomi 8 parce que lelo gouvernement epesa ekoyisa bamitindo nango ke corps yandoumela te avant midi 8 heures de tozalaki déjà awa vraiment eza passe na baartiste congolais vraiment eza passe namoni mpena ke bolingo eza sute fo président Fatia vandi sabiso avant ça va mission bolingo ezate mais ba comédie ba yete artiste ba kimbango te sur la point o ba comédie ba yete comédie ta mon côté comédie yete ata ba pasteur pe ba yete na ba frère ba yete na moni sango mo ga yete lité akanda ye te lité akanda comédien
À la comédie. À pasteur solo. À pasteur. À la pasteur. Il y a côté, il y a bien ta fait ça. C'est bah ça il va y être. Oh wabi karaken. Oh karaken. Et puis ken a lendo ken habito kota. Ken a comment lendo Yo kende liboso. Kasi o karo fala somela gaiti. Tika ba polémique. Oh, professeur Emmanuel Tour. 23 000 $. Bon, yo, ko saki sinjo, ba pesa aka na misu na ye. Eza la qualité. Ba pesa nga na misu na ye. Ah, donc c'est que tu peux ça quand même. Non, quand tu sois bien, on va gagner ton ma copie à prendre. Bon, d'accord. Ken Piana solo comme moko, il faut président de la République avant ça soit musicien. Même ko la benga bango. Yo salate. Basala liste babenga kuna biso bakisu yo bacha biso te. Voilà. Biso ta artiste te. Mais le monde na matanga avec Joski ba konti ba boni. Isaac Mayi bongo c'est. On va en France. Danger. Mais Isaac Mayi pour follow banda moyaka. Yaka non. Oh. Non, Isaac ko kende bongo te. Oh, ba mise ba yete ozo kende. Kende pe bongo te. O ko kende bongo te yaka. Yo yambara ba. Yo yambara ba tu. Les habits étaient direct à ma yo. Jusque c'est dans 10 minutes. Dans les 10 minutes. Ah ça yaki déjà. Yaki nazo ça bango yaki. Ah ça yaki déjà betaki na matanga. Bon moni problème ezara o nga na ebi eza réalité. Ba circonstances to kutana on a ba place oyo. Ezaki moi tam su monoko na noko ezala raté mais tango koma ba biso te ki fanda place moni noko mazana mpandina yo. Tam su go leze ko chao bien te. Moto na moto azo préférer azala na moi côté na e. Na côté na. Parce que les autres ba ikara ba caméra tie yaki. Tu vas affrontement ya jibe na kofinde to yaki mbangu matanga. Bango nyoso bakimi. Teme kofide. Kofa kimi te kofa ya. Asa yaki déjà na ndaku abetaki déjà na palais. Asika ipe enveloppe. Enveloppe munene. Jibe abetaki. Baponi yo lo bia mamba enveloppe. Jibe abetaki concert hier, concert privé. Lelo na moni atini ba Seguin, ba Roger, ba. Abetaki concert en quoi? Concert en quoi? Abetaki concert na ma campagne, le concert privé. C'est ça fatigué. Ça n'est fatigué. Bon wera. Dans matanga avec Joski batubani la ki ba activité te ke base la bakunda. Concert privé za concert privé zaneti ndeto sala boye masa mo ko za pena day côté na biso mais yo za na cop na yo mo boye côté wana yo bika ndenge zala obi papa chéra se pelato lo ba ye abetaki lobi tandis que bakunda avec Joski lelo eza concert privé nde na lobi na yo achaki libaya te ke na zo bet privé abetaki concert privé ya ndenge katimine na ko ka beta ne pe concert ngwa na matanga to za luka pe musicien ko ye ya mais ah podium te so bo chai podium mais ko fa chaki podium ko fa chaki podium podium. Voilà. Mais bah misa ba l'Olivier te. Grosse caisse. OK d'accord, yaki Toko tana jipa Ken. Toko tana jipa Ken. Toko tana jipa Ken. Jipa Ken o ba sombela ki. Ça passe. Eza marathon mo luka ba musicien to na ba comédien ba yete. Comédien kutu ata mon côté. Des comédien ye lité akanda, ya lobi lité akanda. Abandi na esika bato ba konte ba sai. Ba esobe, bambali osombo. Bambalo sombo bana ba konte ba mama linga ba konte ba artiste ba sala na vie Josko ba yebi penja lité akana bibina esika. O mo tena so ba kute ke. Ozo comprendre. Eza bien te to. Est-ce que Jipa Ken na pesa na climatiseur? Ya njora nde sala na climat. Kena koma lo lendo. Vous condamnez à battre nos doutés parce que Joski aza vie ya petit belé mais ba petit belé ta musuba yebiete oyeba ye personnellement vous comprenez zolo mutu roi inosbi boyebise ke no ya na matanga ayebi vie Joski na kombo ya vie Joski tant que musicien roya ya on a lobby ayebi attaquer vie ya musique congolaise mais koyeba yebo ayebiete donc les relations humaines peut influencer makasi na kata ba événement ya boye to kondana kaka te mais to tala pe la matanga faut condamner matanga batala la relation personnelle battre la relation te poto ebi yozo ki ma polémique pona nani ki ma pona nani ya lingi ko fia yo kateke ya lobi yo ga kofi nini na we rat merci on va participer Ken Piana za diable la polémique Ken Piana diable la polémique mais njora le kuta baby yo succès hein tani sa succès so ba betelo maboko batomba maboko batutu Ken Piana na biso ko Ken to kende na biso pa pichu mangana biso makar na nga problem na nga zapia na nga kapska pangala loma la ro asaini hein tuna a changer nga kar
Oh, changer journée. Monter ma maman bita qui sombe. Bita qui sombe. Viens changer le Congo. Nana changer combo. Combo ni. Caps kapanga la loma la. Et bien ken pera lati bien. Qui peut la très bien. Ken lati bien moi na poto. Ya papi. Bonjour ya papi. Comment il y a papi? Ya papi. Yo kaka. Tozangaki na biso kabila mais nzamba atindi omoni petit oyo bapeti oyo bapeti tolingaki trop mais bozwa mbongo bokima yo obosani ntango olandanga na biro nanga avant zaklaya émission fait vert tosalaka na stade yo oza parmi bapeti oyo zakla bana oporte na motema yo yango omoni biso nyonso toporte awa na motema mais okomi kaka kobunga lokola mwa milinga ce n'est pas bien. Est-ce que yo polo ba makambo very strong ba papito la so na besoin monanga koni no so loba ovandi yo moko na boule na yo que non very strong eza makambo be isala makambo ebele na mboko TV antoka tosongela ngoto mona ondeka je suis très content na sepel na bino bon ngana ke soki moi 5 personnes kaka pas plus ça 5 personnes okola na mboka sika toka bola mwa koka mboka kisinjora moni webi mboka sika te voluka yo moko bando débrier yo peut débrier oh yebi c'est dans la cave mais bon luka ngana ke mboka sika na cave to mboka sika na cave wana siko toza vie to na chipaken to na chipaken mboka sika to tuna na cave na to oyeba mboka batungete kasavubu yala na kasavubu to luka côté là et to luka ngo ga to yeba